beto mpeto letezi kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo tolandi mate na biso na kati na ndako nzambe ndenge baotsi kote ya biso wana nde bilei na biso bakopesaka biso tongo nyonso ya molimo oyo ezali kobatela biso yango mpe kobatela biso moi mobimba ba programme nyonso oyo Lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela banzembo mingi oyo ya Lingomba ya kala ezali koyembama ndenge batata babongisilaka yango banzembo mingi oyo ya kala ezali koprevenir biso kokebisa biso yango papa Simon Kimbangu kianga ntata molimo santo alobaki ete tozongela bonkoko ya tata Simon Kimbangu oyo nzembo bandaki koyemba eyemba makati lelo oyo sirika kulu munasikia adakia kantete awa tondemelaka tata nzambe kolo Yesu papa Simon Kimbangu ezali ete po ete tobikisa milimo na biso pe ekozalaka mingi na protection spirituelle yango tondemelaka nzambe e protection spirituelle wana makasi na mabondeli liboso mabondeli po ekotanga makete tobandela na bonzambe tokende kosukisa na bunzoto wana tobebisi milimo na biso bunzoto mingi tozali kokota ezali ete tozala na bozwi tata nzambe alingi biso mingi ezala kutu banyama nini bandeke banyama eske tata nzambe ayokisa bango pasi ekite bakufa nzala ndenge nini bakovivaka bongo biso batu tata nzambe alobi ete sala nanu bimisa motoki na nzoto bongo nde okozwa ndenge obimisili motoki na nzoto eza boye te kasi mingi tolingi kobimisa motoki na nzoto te ale na zuwa kosala moto mabe nde ozwi oyo ye aza na yango po ete odondo nango ezomona tozomonana te yango nyonso wana makasi kaka na mabondeli yango nde tokolonga yango ezomona na esika wana tolobeli ete tobandi na bonzambe kasi tozokosukisa na bunzoto koluka na bunzoto na ndenge ya mabe ya esengeli te osala moninga mabe po ete okoka kozwa tata nzambe mpe akosepela te na esika wana yango tosala makasi na mabondeli yango tata molimo santo ya yambo azokotinda biso mabondeli makasi ya mibale misala na kati na Lingomba botongi Lingomba surtout botongi Yerusalemi lobi tolandaki mingi oyo papa alobaki na kati na ndako nzambe Yerusalemi oyo bilaka papa apesaki ete tokoyoka ngo mardi bamusicien ya Kinshasa bayebi pe bamusicien Nkamba pe bayebi ndenge nyoka oyo babomaka na Kunzulu na nzete mulayi
awa mpe na nkamba ezalaki mpe kaka ndenge wana na ntina na botongi Yelusalemi. Misala ebandaki awa na 5 mois place ya hélicoptère. Papa Mfumalongo objecte tosala esika wana bapaya mosusu bakoya na likolo bakozala presse mpe moye baya na bavoiture ezali te fo aya na mpepo, donc soit na hélicoptère. Oyo na ntango wana likambo ezalaka Monseigneur de Tutu papa lelebe oyo ya Afrique du Sud likambo alangi kokomela awa na nkamba indépendance ya Afrique du Sud nde ayaki kosenga me posa na ye ezalaka ete asimba kaka loboko ya Papa Mfumalongo papa dengenda kontima nguya wana yango ekosala ete Afrique du Sud ezala indépendant. Kasi na kondima na ye malgré akomaka na nkamba te na kondima na ye ndenga ayaka na foni basoloka na papa Dengenda. Na date nini papa ilebe oyo Afrique du Sud yakuza indépendance? Na komo na tata mwana molio bon santo papa, merci. Na maloba. Afrique du Sud est soit qui indépendance nango kala, mais loko esala ki na bango passe apartheid. Babindele epai, batomwindo epai. Dès na 5 mois wana, ezalaki le 25 février 1989, Desmond Tutu, ayaki na centre, ndenge yo lobi papa Isabongo, asololaki na foni na papa Dengenda. Asengaki liboso libération à Mandela, abima na prison, et puis bango moko ba sud-africain, batambusa mboka na bango. Kolelane asengaki vraiment na motema moko abonelaki papa mpe alobi na ye na mbula ezali koya bobele na période oyo Mandela kobima na prison et puis bokozwa indépendance ya kotambusa mboka. Tango kaka ya yoki bongo ndenge basololaki na papa tango ya bibi bakoral bazalaki koyema wana mpe na centre. Desmond Tutu alobi nga na zuma pamboli pona sololi na nzambe maloba na ye tango nga na kozonga na mboka na ngai bandeko na ngai nyonso ba sud-africain bakosima nzoto na ngai mpe bazwa mapamboli oyo nga na wuti kozwa kosolola na nzambe. Tango aza koyoka bakoral baza koyemba aza ko bakoristo baza koyemba bazali banzelu nde bazali koyemba ba mélodie angélique. Il a zongaki na mboka na ye effectivement en 1990 pendant l'année qui suivait le 11 février ne Mandela abimaki na prison alingaki kobima le 13 mais papa balobi te ya kobima après papa kulutu te yango wana ba précipité yango de clerc ba faire avancer yango le 11 abimi le 11 le 12 février fête ya papa ekisoloke le ne abemaki mokuma yango ndenge bapapa babomisaki ti na 1994 je crois en 1994 94 le 27 février le 27 avril précisément le 27 avril na date oyo ya mama mwelo toza ko fêter à Mandela basalaki élection na komaki président ya République sud-africaine arc-en-ciel donc mindele na bato mwindu le 10 mai ezalaki prestation de serment investiture na médicament moko pe na sukisi wana ezalaki na Afrique du Sud tango Mandela a commis président d'Afrique
oyo azalaki mokonzi ya kala ya Palestine, nani autorité palestinienne Arafat. Arafat na ndako ya nzambe na bango musulman alelaki makasi, abondelaki makasi mpe alelaki, alobi nzambe ndenge yo kanisi bato mwindo en Afrique du Sud bazwi indépendance na bango mpona nini okoki kokanisela biso mpe te. Nde likambo wana ye alelaki asengaki me etikala nonka aboma. Nzambe bino moko boyebi baprogramme na bino ndenge bosa kobongisa. Voilà l'histoire ya Afrique du Sud. Merci papa. Mais tango erreur ya salaki akendaki na Vancouver, nani Desmond Tutu, tango ya komi na Vancouver, kuna nde asalaki erreur moko, erreur yango yango tango esalaki na réunion ba chrétien nyonso tu ye ale mais avec le moko ayaki wana moto na mbongo, tango ye aye ngana yo koluka bino ba Christ bino bosambelaka Yesu bobikisa ngai naza na mbongo na ngai na makoki nyonso, bato nyonso babi te ntango wana te ezela nkolo Yesu ntango ya koya. Ale ntango wana Desmond Tutu ye abeti tolobi tala botika kolobaka ndenge wana, nkolo Yesu asi aya, nzambe azali na biso na kati na mokili oyo, ngai nasi nakoma esika na ye, ngai mpe nayebi ye. Tango ya lobi ndenge wana papa Diangenda mpe azalaki na réunion wana na Vancouver na Canada. Miso na etali epai na papa Diangenda asukisi kaka wana na kotanga nkombo mpe na kolakisa ye courage makaki ye. Ale asukisi kaka mais allez-y abi prochainement. Alors papa Diangenda lobi Desmond Tutu a manqué le courage. Na silisi wana na kombo tata mwana moyo musantu Kimbangizi moye temwe na zaka kanga moko tena lobaka ngai temwe oyo témoignage te ya kolemba to ya makasi bango papa Elebe bazalaki ba témoin ya papa Mfumalongo papa Diangenda la makambo ebele yango papa Simoki Mbangonkianga na bandaki lobi na makambo wana esika wana oyo papa Elebe aye koloba itumba oyo batu mwindu pe baminele kuna na Afrique du Sud ndenge tolobele yango tata wana Desmond Tutu tango asengi na Kinshasa papa Mfumalongo ayebisi ekende si nini monanaki na nkamba oyo toyokaka sango eke bafurmi ya mwindu na ya rouge babundaka awa na nkamba na baskali suka nango ete bafurmi ya mwindu ba abatre nyonso ya pembe to ya rouge ale bazwi bango kokotisa bango na libulu esika wana nde papa Elebe akei etumba oyo ezalaki na Afrique du Sud. Donc papa Diangenda alobi ete bino boza kokanisa kaka bafourmi rouge na mwindo babundi mais likambo ekoyokana na liboso likambo oto comprendre yango peka na 5 mois ba musicien ba témoin ba ya Nkamba na ya Kinshasa ba témoin sika na likambo wana ya Desmond Tutu ndenge arataki koya na Nkamba yango papa Diangenda azwaki décision ya kosala place hélicoptère ekoki kokitela oyo eza na nsima mausolée. Musicien biso bato bandaki musala wana ne moyini lokola azalaka ntango nyonso pembeni esika bana nzambe bazali basepelaki te na likambo wana kaka na kati na biso na bato ya Lingomba oyo bato mabe oyo bazali oyo bakozelaka sarclage ezala
bakomisi piste wana piste de place papa asalisaki mpe batya helicoptere ekitela nanu kutu batye beton te ndenge kaka balongolaki mabele wana ale bakomisi sikoyo esika wana ya kosalaka makambo na bango na kindoki faki oye toyebi likambo yango te bon ndenge bapesaki elaka tokokontinue lobi ndenge bapesaki elaka ke lobi tokokontinue mardi na rencontre na likambo yango ndenge nini ezalelaki nyonso wana mpona kodécourage bato baya te na nkamba koloba te na nkamba eloko nini ezali kuna bafu molongo azalaki na nkamba kuna Afrique du Sud bokabwani eye komona na ezwi nzela entre bato mwindu na bamindele bafu molongo azali awa na nkamba kuna Desmututu basololika na foni makambo ndenge papa elebe alobeli yango ndenge papa alobelaki yango lobi te makambo nyonso ezali wapi bango nyonso misato baza wapi donc elakisi ke ndenge bazali awa puissance ekomisi ya koleka eza boye te tozala kaka makasi na mabondeli tomipesa mingi na makambo misato batata batikili biso na bolingo mibeko mpe misala wana nde tolongi bato bakosa biso te ngonga ekembolayi tokodevelope makambo nyonso wana lobi na rencontre ya mardi etokoloba ndenge nini ezalelaki na nzete oyo ekatamaki na place heliport ntongo nyonso tokosalaka na ntinsani batata na bamama tokozwa kaka 15 minutes ya ntinsani na biso nyonso okoki otie mpe tokotala nani akolonga batata to bamama makolo ya nyoka ekomonana kaka na moto toza mpe na programme ya mama ministre yango tosilisi botongwa lelo okombwa tata mwana mpe tata molimo mosantu amen. Pour le salut, salut. Mais fixe. Attention, il faut que vous preniez le pouvoir par la